Nde ba misu ba yekola mécanique ndenga yekoli théâtre. Donc tous en bateau ko téléma na théâtre ya boye mais ko faire face na fa bungam. OK. Na théorie même sur le plan technique fa bungam. Soit là tondita okokate. Oui. Mais ce qui batu mususu ba oloba Tozu sulindala la. Akomane kaka a na sasa. Azalaka peintre te, akomana même ta peintre atiki théâtre. Moi nanga liboso bientôt là zo totaliser 29 ans. Alors vie ma responsabilité pour l'église. Donc au jouer na petite kilote na ran nanga. Tata mon sud pour kenda Angola? Te na kenda kuna te. Ah non kenda te. Oui, quand même, mambo le Mambelega kuna to kananga boka Angola te po na mona ngo perte. Mais on change de ninde ba comédien ne soit kendo ba. Na mona Angola ezamboka o esi. C'est la différence qui monte. C'est la différence qui monte médiatique. C'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez un billet, la vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'y dors. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. La chaîne par excellence. Anglais par Bimbis Landing My Chol. Bisalanda Gesika My Chol. Ndala ndenga aza chef d'entreprise, aza na équipe na peinture na sibino nyos boulier o ngana chef. OK. Na ba théâtre wana Tito Leka pa Delta apo ba vie na ba Serge ba nani nga kutaka. Ngana ye. Na zalaki pe chef, na longwe chef. So na zong pa Delta lelo na ozape ka chef. Pas vu de loin. Place na ndeko sa pratique na nga travail na zalaki chef na longwe chef. So na zong pa vidéo na ozape ka chef. OK. Na groupe moko te o na leka na zala soda mulongo te. OK. Par rapport ya savoir na ngai o Georges Manzenza pesa nga na zala chef. Partout na leka na zaka chef par rapport à savoir. OK. Nga na lexique carrière na nga presque na théâtre. OK. Nde ba misu ba yekola mécanique ndenga yekoli théâtre. Donc tous en bateau ko téléma na théâtre ya boye mais ko faire face na fa bungam. OK. Na théorie même sur le plan technique fa bungam. Soit là tondita okokate. Oui. Mais ce qui batu mususu ba oloba parce que ba moni na Angola awa savoir faire na wana ya makasi oza parmi batu batombola ki groupe ya vie de loin. Mais awa on dirait au lingi ko pesa batu mayele te to ko pesa biso mayele wana te. Okoloba nini po ta batu ba omona yo te ba komi ko qualifier ezana moi simoko alekape na kati ya groupe oyo zalaki. Ozalaki chef na ye. Mais à parvenir à n'importe quoi. Tendresse, tendresse. Est-ce que vous avez? Oui, tendresse na yebi. Na koutier na groupe ya Delta Force. Mais tant on a yé, on a chef na. OK. Donc fallait qu'il y ait le contraire, yende le rôle ancien, aza chef na mais on a chef na. On a parmi batu oyo, ba yeko bongo la même style ya répétition ya Delta et puis naza parmi batu oyo ba pesi Delta repos. Delta paiement a vu charge à répétition. Delta yeka sali mise en scène à diriger tournage. Nazalaki directeur artistique na groupe ya Delta, nazalaki assistant monteur na groupe ya Delta. Donc ndenge na temps na ngai Delta bande ko regretter Moulari. Ndenge na absence na ngai Delta comment on regretter Lindala. OK. Nazalaki
cerveau moteur même ba voyage to bande ko kende ngane na bande ko kende les premiers bango misu balandi na sia. OK. Soko afinga ben koni ndala la te. Tata mo si depo kenda Angola? Te na kenda kuna te. Ah non kenda te. Esani. Oyebi quand même mambo lo ba mambele ka kuna to ka nga mo Angola te po na mona ngo perte. Mais je jango ndeni ba comédien mso bakenda ba. Na mona Angola ezamboka o esisa ba carrière ba to baboke. Totally ezoka. Azara ko jouer bien na Kinshasa papa ezoka ta ba blé. Azara acteur ya président nga Delta Force après Sembo Tsikazali. Akenda Angola ko neka mutaba kuti ba manganda tu ya Angola ba ebe kuti. Ba mso ba moni miziba ba binisi après sende muta bia ka ya kuka ameli. Tozu sulindalala. Akomane kaka na kisasa azalaka peintre te akomana même ta peintre atiki théâtre totally bidi akomana ba le toc on a pris Angola tala niveau bidi tu vas préparer le toc c'est quoi ça atiki théâtre c'est pas normal ça mais baba kenda pe ba ya rapé mona apaka muta abattre record ya Gabi kaka oh mais ma top ya mona pe ça succès ma top ba Tata Mosi. Ndalala te. Parce que abimisi même eloko moko oyo craché na mokili koloba mama Moyindo oyo akufeli mwana douleur oyo aza nango alobake mwana wana aza ya yete mama Moyindo abota te alors mama Moyindo totali ba émission oyo déjà sala liboso tango kutu mwana wana zaki awa te alobi ke nazaka na mwana nga kaka moko na tika na Congo fo aya awa mais kuyuka makambo bongo même bato ya poto diaspora ba sepelité même na Angola partout ba sepelité okolo banini pona yango bon de tels propos faut zakaye po oloba bongo po na logique même atam soto kena na folie moko boy mwana ata onga na bokoli ata mwana on a adopté asa mwana na yo oui so ti yo lo babongo ezaka jalousie ko ba marque mo ba base moto oluka ezanga mutuna makolo kolo ba blo mo boy po batuba po yo ko tambongo mais au salir réputation mutu moko boy bon faut ça la kaye batu bo qualifier ka ndebo ko qualifier wa OK merci beaucoup merci mulumba mutuna otunezali bon mutuna ngezali lelo tozomona théâtre ya Angola nde ezokendele batu pe bazolo ebele comme si na Angola théâtre évolué te baponde bozalaki kuna na Congo vraiment na bino moko lokwa boza ba icône pe na Angola awa pe na Congo nde boyebanaki yo moko zo sentir ngondeni baza na raison ou pas bon bato batala biso ba umeli pe na hotel baza pe na mayele baza na ba analyse basalaka na ba observation ba cause a pe na raison pour kotala boye ndenge biso to bando celle la théâtre kala au moins bo sa pièce moko bolo bobimi pe boyo ki on peut na masolo ba ba beta mais pour le moment ça te moi malgré tout bozo le quand même au les cas 2-3 personnes ba beta liso na bino alors peut-être ba stratégie ya bato bazo le kande ça te pour et alors tango lekisi ata album non so sali album faut au les cara moi des missions aux créer actualité aux ça banine mais sauf que tant oyo ils attendent au badbaru ko ça impact mais impact badbaru Congo mabe baulu Congo plus na ba ranking na ranking na kingani oh succès à la bongote OK zo sala pe ba succès na ba kisangani ba kasavu ba Kasai ba Congo ba mboko presque to kende to sala ba succès mais okutanga te o na finga ki fioti o na finga ki ezoka na fingi Serge non na fingi mutute na sala peka merci président ngai na osepela lokola mulumba fongoli parenthèse to kanga yango awa poto wana ratsa matanga après matanga to sola no oeza makamba théâtre et apo yango nde musala oyo bayebi même misoyi ba moni o travailler musala oyo za patron ba waka oya théâtre wana donc ezelo mo etikala yo donc photo solo la yango et puis nga artiste complet abotami na sawana ya artiste pour papa nanga alaki sculpteur bato basala ba art ya mabaya nga abotami penda na sawana ya art et puis
parmi ba peintre to en Angola so ba bi ba banda ko calculer biso na ozali banda ya 10 te. OK. Nazali so tuni ba boss Pablo Kini bango ba yebi nga sala boulot ezake so na sali boulot donc pour on repeindre ndako après 5 ans lisusu. OK. Donc allez-y comprendre aux artistes ndeni ozo saba biloko ndeni. Papa Ndalala question na ngala ko déjà sur na mutu pendant tout na yo relation ni bozala na président d'État force pena président vie de loin pour passer tout moni dès que président vie de loin azali na Congo autour zo bataki makasi on na robetelo to yo yebi et pour le moment azan na poto mais pas ngo continuer car quand même na poto mais to tiko mona tekno Ndalala abimi même na TV pour le souhaiter ba bonne guérison ba nini tout ça beza pourquoi relation ni bozala ngo ya malombe ya mabe non banda lilo basuka ba bonne guérison to souhaitant na Facebook te to souhaitant open na TV te on a un numéro ya vie de loin na un numéro ya Delta même sort au vie de loin à subir ya ngope Delta subir Delta pas belagi makasi pena kufu vie de loin pe mama vie de loin tanga bandi maladi na ana ndako ya vie de loin na sali inane 6 mois na ndo samsana ki donc vie de loin za mwana mama na ngai na botamine na théâtre Tito Kodi bano bana groupe ya vie de loin ngande mama vie de loin papa ngam tuna opesa matière étant que technicien donc na groupe ya vie de loin poste na ale na ngote zakara ya chef ya groupe secrétariat na ki président ba bloko nyonso ya la na groupe ngande na sima responsable donc nous avons une bonne relation na vie de loin denga na poto to sululaka mama tandenga bande ko bela wana ti batana nyonso ngana aleni na ki président Delta to wana na ba relation bien wana za tata na ngai donc il tata ko tu ya 100 ranking donc tout ça penda bien na ba position nyonso so lelo na bike no na banda tourner ba image ana tinda pas Delta po za la posa na ngaka nde mtu na olinga donc na entretenir ba bonne relation na ba ngomba ekosala malamu otalisa bafani na yo omeka mpe otalisa bafani na yo na oyo bapropo balobi mpo na yo je pense que komi bafani na yo mpe eshokaki bango vraiment omeka na kopesa bango message mpo omeka okitisa bango parce que na bacommentaire tozomona ndenge ezoyinda s'adresse na bafani na yo basepelaka na yo rapport a ndenge balobi na yo tozwi temps mingi ya kosala théâtre tosali kombo toyebani donc ata so nasali 100 ans nasali sous théâtre te kombo déjà etikala idole na ngeza papa Mangobo que je salue ba papa Mangobo asala musala o ezaka sala sous théâtre te mais lelo na tangi esusu donc balindala la pende lindala la salami asali théâtre na ye lelo na asir bino nyos boza sans que na sala polémique bo moni bato ba bimi na sima lindala la po so botali ba copyright bo mona ke avanga ezana mutu te o abebisa illuminate nga. OK. O na ba kwite zanga te. So mutu otia tembe abimisa ba copyright avant 2002. So ka zanango ndimike yenda banda liboso na ngai. Alors ba fan boyeba ke na théâtre pension za la te. To pema. Ko vanda so lobi no bina sala na osa. Alors sauf que na apparaître sous te na ba boulot ana ya kilote po moi na ngali bosso bientôt là zo totaliser 29 ans. Alors vive responsabilité pe église. Donc au jouer na petite kilote na rang na ngai à église ils ont permettre te. S'il faut que na ebisa bino ngo frère. Alors mais rien n'empêche que na jouer lindala la main. Na la relation ngana nzambe donc na okiko sa teke na osa eloko moko na obeta bakambi na ngali baku donc et ça bien te mais na scène nazali so na bina jouer lelo na jouer bato ba monique alinga travailler na lindala na ba idéologie o ngana nango ke to kota net na YouTube na ye ou bien na nini na za prêt ou bien na kamba groupe na tant que technicien nazali on a yebi ko former na yebi ko diriger pas vu de loin to bandina ba cameraman o bazake azaka cameraman ya fête donc maintenant on diriger cameraman na on diriger monteur donc na yebi penda théâtre
message ya suka pe question ya suka pour la famille mama Indo ba tu kobungisa mwana na bango kokufela passé je pense que non ko yebisa bango nini. Bon, quand Mouto a coupé l'anda et a passé liwa. On a coupé l'anda été bon. À mon oncle Ndingwa Ndingwa. Sauf que liwa est un chemin par excellence. On a sala poto kokozonga pa na yenzambe. Donc, ils ont le rôle à neti place moko pour Mouto ko changer bilamba pour que dépendre. Alors tolobaka ba condoléances to pesi ba condoléances na famille mobimba et puis na biso to tikali toyeba robungam pour les deux atours na elobi ezalanga lobi peut-être ezala ya mutu kingandi. Alors mutu akotikali banga na sama belé awa azate même ba mabango to tsaka ba référence ba bukango ba sala pe ba blo mususu ba nzete mususu ya laga ya ba oba toyebi ke référence pona que n'est pas ba mulumba ou bien pona que n'est pas ba afin de madoda un contre tous to yebi ke nzeta ba oba moko ya na kwa na bango po kota boy mais to ya okuta ke ba katango ba tonga près du moko wana histoire peut changer. Alors nzamba batela bango apesa bango kimia kokufeleza pasi asunga bango alendisa mitema na bango oto kolo bakaya. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. La chaîne par excellence.